mulolo mulolo. Adi wanye 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 Elohim 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 Elohim, je vais danser 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 danser, je vais bouger bouger pour toi tout le monde. De la réception du Christ dépend du Saint-Esprit. Parce que ngai jamais na koka no bala mutema mutu bola mutema ezalate. Ezana mécanisme ya ko changer mutema mutu pe soki molimo mo santo asimbi mutu na mutema te. Voilà pourquoi j'ai dit Christ. Ah, Jésus, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Et ce fils là, c'est celui qui est venu pour naba oyo baza ba brebis perdu. Ce qui tozala ki malam, mais Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Il a envoyé Jésus parce que biso il fallait qu'il retourne dans l'éternité. To bunga kinzela. Après avoir collé en bouma, ba rejetaka biso. To komaka ba feuille de figuier, to komaka ba tupamba. Menangolu na nzambe, atali biso ayoki mawa. Atindi Yesu, nzambe amikaboli. Nzambe amikaboli pona kat na nzambe zamba ba potentialité misato. Il est père, il est fils lui-même et il est l'esprit. Et ça na trois kiti na lola te jamais. Et ça na kiti moko ya nzambe. Mais yé moko nde nzambe na trois dimensions. Asa na trois dimensions. Il est dimension père, il est dimension fils, il est dimension esprit. Na dimension fils nda kitaki akoma moto. Vous comprenez? Aeko koma moto, à lati poso ya moto, babengi Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est allé faire quoi parmi les hommes sales? Ako sa nina parce que bato salité, il y a messana on va nango ki toko riche bonté mais a dimia la ta salopette. Ya ba mécanicien, a kitinase, a komi mécanique, aeko sunga biso pour réparer ba mitema o etenga maka a zuba mafuta, a komi noir. A côté na car a bongsi a changer mitema na biso et lelo yesu a gagné biso verrier. Alors vous êtes sauvés pour aller sauver. Biso pelisusu to komi ko bendo ya ye. Ça veut dire toi ba marketeur ya Yesu. Bola mon kolo sa eli biso, nous devons parler pour amener les gens à la vie éternelle. Voilà, merci beaucoup. Et voilà verset biblique. Frère José Dita et namoni 50 ans on a 27 ans. Namoni changé ma kasi hein. Namoni kibonzambe bakisa misu makasi hein. Et sous José Nzito kalaté mais tomoni ya sika oyo makambo za ko botama toujours kaka ya sika ko bimisa maloba kitoko. Aussi ma formation pembeni ou soit lobi sous ki otanga moi bible moi ebele sous moi matière et côte tonine. Bible lobi à ce temps-là je les enverrai mon esprit qui les enseignera toutes choses. L'esprit lui-même les enseignera. Hein? Comprends, hein? Et personne ne s'est enseigné par d'autres personnes. Et quoi enseigner bango? Oui, tu n'as pas comme ça. Et là, on est comme ça. Et ça, autant que déjà dans la Bible, au Kanyan ou la Moutou, tout ça, inspiration, ça, parce que oh, kasi babisio soki nzambe apesi rouleau lié kasi za na kati zo lié toria ni rouleau ah oliango to akoti sa biso rouleau to za na ngona nzoto ça veut dire tant ndena opema boy ebima oyebima lobe bikisaka c'est pas ce que nous lisons mais oui kota parce que je veux me retrouver devant un problème dans la Bible atteint mais je remine na bimisi biloko na lia ha. Vous comprenez? Ça veut dire il faut ruminer sur comme il soit un problème. La Bible dit, Paul a dit, vous êtes une lettre, la lettre écrite, non sur la pierre, mais sur le cœur de chair. Ah, nakoma. Comprendre? Vous savez, un enfant de Dieu a sa lettre et mon bimba. Il est la parole de Dieu en lui. Vie chrétienne, ils ont atmosphère mon bimba, ils ont bon mouille. Mubimba ya mutu yango moni lelo soto sala et puis ça conseil pas bande ko ba otala ngai ne chantons pas seulement to yembela kanzambe te vous comprenez ngo mais to yemba kanzambe ça dit ko yembela nzambe tout le monde peut le faire mais ko yemba nzambe moi si mtako salam
comprendre? Parce que quand je chante Dieu, je chante mon mari. Je sais, je dors avec lui. Je connais comment il respire la nuit. Révélation sur la bimisa ba crucifier les ba nini ba asali feti ba kanganga photo ba moye telemi. Tu ne vois pas qu'il y a la parole car elle est loté Gaël. Car elle est loté bien sûr et kolaka parce que l'esprit est croissant dans tout amour. Tu kolaka et utaka ezo mata. Tu es débordé le ko sala ki Ézéchiel. Il va nous genou pam comme on dit comme ko nager. Dieu veut nous amener là-bas. Donc comme on a connaissance parfaite ya malobanza mbo ebi Gaël mutoko langa po yelanga mo ba fausse doctrine mo fo banga. Donc lelo yo nzambe souci na ezato comme lokolanga ka ndengo zo kamwanga boy ndenge Dieu veut que tout le monde soit parce que soto yebi nzambe boy et est difficile de répondre diable na il est encore écrit parce que tanga yela ki yeso lobi ko bongo la mabango li pa bio tu ne tenteras jamais ton éternel ton Dieu. Il est encore écrit que tu n'es pas ce qui yeso yeba qu'il est encore écrit tanga changer mabanga ngeu bongo la mapa. Mais quand la zagina maloba kat na ye a beti maloba sur maloba ça veut contre pièce cacan. Voilà ba bien aimé boza rolanda ngai boyebi que tant na loba makambo ezalaka na lobango na sentimate mais na lobelango ainsi dit l'Éternel soyi bo se rappeler na loba mo kala ki na lobi vent ya ba jeune talent ekoya et rosala musala ba o ba osela nzambe na bo solote ba rokita na se to mona ki ba résultat ezala ba artiste mususu ba nesu ko solisanga été parce que na ba na côté la ba jeune talent. Mais tant au résultat, il monana qui moutinho sadaki d'accord nanga. Les lots sont na roye bisabino boye. Les lots na ba musiciens chrétiens nyo sonangonga oyo. Na ba moment ba pandémie aussi di koleka oyo. Ba musiciens chrétiens o ba rososolate. Oyo nzamba za roloba parce que za rolobela biso boye polele. Oyo ba rososolate. Ba ke musalo ba rosala. Musalo ba rosala. Padu bambusa to songa na niveau à régie, to landa cantique oyo. Et na sepelaka nango makasi et eza pe parmi ba kantiko ezongisanga mingi eza vraiment kopambola ba bien aimé belé donc nyoso to rosala rosimba donc ozalaka na moi nini to kanga geno nga pamela ni naza boy na kende kop mobu na moloko esimba te ça va aller nyoso ko simba et na moni aussi honorable Dédé Mopassa bisika bazali et pourquoi pas il y a Dédé na pression mbote il s'appelle ici muto azaka na trône ya Gaël Kalombo Riti Bino Tima na ko arrêter lelo ka ba yoke moi flash na boke bisika azali nzamba pambola et frère José Nzita to beta moi li solo parce que to ebi que kala mingi te to za déjà reflété ba préparation ngo za okene ndenge nini préparation nzambe azome mango ndenge za omoni makambo nzambe soka tie za na temps nzamba sala nga mo ba diki boko ka comprendre nzambe te nzambe soki likambo sala ngo na temps o sala ngo sur recommandation soki pe temps ekoki est-ce que boyebi que na 50 ans soki ba somba ki esclave soki ko 50 ans o bima sans kutu ba peso permission pe ba okango sute pe moto asomba yo azaso na droit osimba wote donc minute on a vivre liberté mon boy ça veut dire Dieu m'amène na ba épanouissement expansion na ya évangile nanga na ya musique nanga parce que ata bandoki ya famille ba ko simba eloko yanga te parce que dans 50 ans je traverse maintenant le demi-siècle na comment kende ça veut dire na comme le niveau yo so temi na nzela na olia yo na okoisa za makasi parce que déjà là nzambe lola kolo a bien na meki kaka na meki na nukaka na touché ba société ka ya miki ya mboko na meki touché ta papa non nous prenons tout ensuite tout organisation nyon so pour ça ko banga te ko luka kutu ninde on prend obi nzambe so nzambe obi ke nzamba ndenge est-ce que kama makambo nena za bona tika kama makambo neti ya miki ya osala oh goût à 50 ans et lengue demi-siècle goût c'est quoi bato di matin kana ko 50 ans bona ngamo ba 32 bon bino ba 32 pe na oyamba bino kaka mais ba collègue nga pe ya 50 pe mais ba senti 50 ngota mutangu ya vanda ngo kiai nzunzu gris ko banga te ya saint esprit ali awa dega yes azo rajeunir kaka ndenge osakate donc biso to ba 50 ans on kola préparer lobby biso ba kasi lobby so mona ba wen chrétien kasi ba biso yete ba 35 135 ans aya oli na zawana gaya tikana seka ezaka guma kasi soko zo sona na nzambe bien na isa ibande kona lobby ko sala alliance na nzambe
et ça aussi la passe dans mon kilo. Parce que quand tu fais l'alliance avec le Seigneur, tu ne te dépends pas de toi. Aujourd'hui, tu ne dépends plus de toi. Au commis, na mabo kwanzam. Ça veut dire, tant qu'on gosse à l'écambo, au glissé quand on colote à l'écambo, abisso à appétit, na yeba qui a un salabo. Ça veut dire, Dieu est derrière, Dieu soutient. Que Dieu soit loué. Bande onangai, faites. Et à goût. Tout le monde n'a fait ça. Bobanga na minote. Ata bomoni Kofi. Bobanga te c'est mon frère, c'est un artiste. Na obenga ba artiste, ba comédien. Ba artiste. Na obenga ba tout. En fait, nanga il faut fêter na ba artiste nyo so Congo. Yo na moni olingi polémique sur ça après 50 ans na yo. Mais il faut changer. 50 ans, il faut changer. Mon frère. Na auto so eza âge à liberté. Tu comprends? Liberté na évangile, liberté na esprit. Muta ukanga zate na mintu na zampongo ndena liao. Ko benga bango limbisa ngaya. Ko benga bango ezate ko na yebso be ko la bien eza ko se familiariser na ko coopérer. Lelo ko sa la boutique. Gaël a sali boutique na o koma likolote boutique chrétienne. Gaël pour ata ba musulman ya osomba. Oh boutique chrétienne, boutique église de réveil. Tu dis jamais boutique na yo la boutique Gaël. Ça veut dire ata musulman, ata ndoki, ata nganga rosanine. Aya somba. Nous là, tous en évangile royebisa batuke, c'est Christ qui est au-dessus de tout. Ngana o mema Yesu e pa na batu nyonso. Fongolinga porte na présenter au Jésus parce que yende mutfuaza la élevé. Si tu comprends qu'il soit élevé, yo papa moi minaye. La Bible dit quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est réellement. Nous voulons connaître maintenant qu'est-ce que Dieu cache derrière lui. Ah Nzambe alola bandeko 27 ans de carrière oyo na moni kolo pasali yo asali mais na zone ndima kenzela to okende ya ba boom. Mais est-ce que vous savez mawapi vous les kandenge nini ba organisation zo kende ndenge nini pena linga fa to silisa au sali so mo rappela OK na ngona obana kala po yela nguboy ulani bon fait oyo mono yo ya deyo na peso mote nazo ya na showbiz Testo sola qui déjà les 4 dans la showbiz. OK. Il faut na de to sola ya deo. Tshilanga na seko ya. So les agimo wa 6000 tsatango wa de. Ya deo merci. Pour na vigo ya mbanga bien déjà kuna pour Testo sola ma solo les 4 dans la showbiz. Bon le 27 ils allana échanger, espace wana échanger. Do échanger mobimbe ko tonda mukolo wana. Batu mso bazali kolo bamsuna si. Feti ya kusakana te. Changu ba église tout. On a travaillé dans Bango. Non, pas ma geste barrière, papa. C'est vraiment pour me battre. Barrière. Na beta qui na nini na béni les visionnaires. Qui belé. Tout le monde avait na nini na qui na loko na. Et moi qui na kachine na. To bini kitoko, mais na ba kachine. Et on a bon na mimi siku tikrimoko. Ba bomba mina confinement kasi swati kalinzambe. To bini on a sa ba kachine. Ba bomba mina confinement kasi swati ka tala ba kangi bazolo kasi swazo pe mananzela. Minduki na bango e bomba mi. Ba grade e bomba mi. Ba mongo ya kile bomba mi. En tout cas. Yesu champion. Yesu champion. Wewe bige tala obira nzembo na mona na Bill Gates nde ba bomba magi. Tala mongo. Mako mbanda te Bill Gates boni boyko ya so pata 2 minutes aliwa. Sony. Ya. Yesu amokonzi. Ba jeter na Yesu Christ. Tala jamais exhibition ka ya corona attendez to kanga 5 mois. On soit bien continuer déjà. Yem dagi na télécommande na boko. A fini stop. Yesu Robi Yesu yo faut zaka élever kolega Gaël faut tombola Yesu na ndeka osakala te ya omonti na plaisir ko bande ko nga recevez la joie il y a 50 ans siko elengi Nzambe alola. Je vous rappelle que le 4 édition sur la showbiz et pas grand frère nanga malgré Mikolozo yambelanga téléphone. Grand frère nanga de Okasongo la question beauté. Donc on écoute la showbiz et on le dit sur le 27 dès tous en échanger awa. On a venu sur l'église nyonso. Au to travailler pendant 27 ans. Tout le monde passe dans l'église et la église au biso to bandi ango. Tokende ba église ya général Sonika Futa na yebindenge banda na kena église ya pasteur Léopold Mutombo na yebiska to uta en tout cas ba vie bino tout bon mona na ba bureau
nakoya na ba bureau na bino pour 27 ans eza pétété nakokisi 50 ans nga mwana bino. Donc so on moni kaka José dit dans le bureau atozaka na ba soda yesa bango bolongwa na nzela mwana na biso aye pour na kokote la bino nyonso na ba bureau na sali trop na église na oye biso na sali trop bato atwana so ba olanda ngai awa boyebi ke na sali trop et comme na tango na bino bo sepelisa mwana na bino ba faire part et oya bo sepelisa mwana ba biye pe na kotia na ba église na boko teke na ngai. Ah Yesu promotion et comme tango yo on a promotion de ça là tout comme la souka message na Gospel CN TV et aussi la bandeko balandio na poko lelo et là on a kolo beza à Dieu soit la gloire. Oui moment où l'examen na mboka na biso c'est un moment de grâce que personne ne pouvait imaginer. Bato ba rêver na nous trop mboka na biso to côté na ba dimension moko na oye biso qui vivra verra. Je sens le pied de Jésus dans mon pays. Je sens le pied de Jésus fouler le sol de mon pays. Et je tambola me connais tout. Tout le tambola parce que c'est au benga qui est aya azaliao. Donc il y a un ça va ne parler plus à mal du pays, s'il vous plaît. Côté nyo so cause à la ko lobaka sou mabe pour na mboka te. Laquelle la kamboka molamu. Lobaka nzamba pambola Congo. Plus tu bénis le Congo, plus tu es béni. Plus la faveur de Dieu vous allez colamboka. Même si la personne de Fati Tilomboiseau s'appelle Sayoté. Mais la Bible dit priez pour vos autorités. Je ne pense pas que vous avez verset wana, hein? Je ne pense pas. Verset wana est dans la Bible. Alors tu n'obéis pas à ça, donc tu es en train de déshonorer la parole de Dieu. Tombola nzambe, pambola nzambe, parce que mboka na biso mboka li pamboli, mboka grâce. Deuxièmement, soko wuti na mbeto kiti. Ato lala kimpiaka, na oyebisa yo. L'argent, c'est Dieu qui le donne. Au Kitika Makonambe, chaque matin quand je descends de mon lit, na Kitika Makonambi, je suis béni. Je le dis tous les jours. Sur na Kitika Makonambi, je suis béni. Pour Nanine, eux ont l'accès satanake, on n'a rien. On est rolanga lobby, mais le zayote. C'est-à-dire au consacré jour en beaucoup, que les gens différents dans le lobby. Proclama Kabongo. Okomona faveur nzambe ko ya vers yo. Voilà misat na ko bonde la kusenga bino bo bonde la pona journée à le 27 na le 4 octobre pona fête na biso ya 50 ans. C'est vrai que ming ba on di matin na 50 ans na ko ça acheté. J'ai 50 ans. Donc je crois et je crois déjà le 9 février le 9 septembre awa. Nga na ko fêtende le 27 na le 4 mais le 9 septembre déjà date nanga yango wana. Bande ko nyonso bako souhaiter ngai joyeux anniversaire, ils ont le bienvenu. Na bosani papa, bienvenue en Simbanga, en Sel. Papa bienvenue maman Ani. Ah, ya bino fait on a fait na bino. Das na benga ki otoso la ki papa na ebi que faire par réseau ya, faut matati likolo pa mère, mère fait pas ça faire pas. Et ça la ki merci beaucoup. Ba musicien nyonso, ba résisteur d'antenne. Bokozala honoré pa inangai na honoré ba résister na honoré ba journaliste nangai parce que le 27 ans bozala ki nangai elongo boko mata na podium nangai à 27 ans il y a un moment na ko benga ba musicien bo mata ba musicien bo mati et comme il tanga ba chroniqueur tous les chroniqueurs bo mata wa boko ya wana to fêter nangai to roganga to fula nani gâteau na biso parce que to yo qui passe na bino na TV ba chroniqueur to nyokwa mina bino na amde ko na bino boyebi passe to yoki ba makolo ko tambola makolo pour la même mission nzambe asali biso grâce lelo nous devons fêter cela hein na pamboli nzambe ko na ngai aotala ngai kuna sima Pamela ola na omona susu Pamela na moni RTAE wa bagi bazonyo la biso na moni RTAE Pamela zo na kana émission Pamela mwana muke aye ko zo bande émission sika bazo pese ba ligne de conduite lo ba boy Pamela zo landa kaka Pamela lelo ya komi maman na kati ya presse nzamba pambolo Pamela merci yo you get nyembo titi mputo za na Londres so bozala kitawa na mona Gaël Roger Baka papa Roger 50 ans yangoyo 27 ans de carrière ah Yesu bino tout wana bo en tout cas fait na ngai na ona batunyoso. Ouais, donc bah comédien ça et Sobé Juidel bino tout bozala papa la musicien kota musicien populaire ba Fali banani ngai na ko benga bino bokoya na bino fête bo fête ya ndeko na bino
tokokumisa nzambe ensemble. Voilà motema na nga ndenge fungami pona batu nyonso enfin que mokolo wana to fêter 50 ans ya ndeko na bino et je serai vraiment content de vous mokolo wana. Pourquoi pas maman Denise Nyakeru, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invitation à bino la présidence et zoya couple président moi on fêter nanga pete yaya. Voilà, tout ceci c'est la mission en tout cas ma